Bandeko mbote na bino. Mbote na bino bandeko. Lelo na ye ezali pona kosala émission on a sala kate ezali peteke na ye côté ya Biblia mais na ye poto lobela pe na nyonso nando. Bandeko pasi na motema na koki kokanga motema te, trop c'est trop quand même. Trop c'est trop. Nzambe pe asala nini bandeko na ngai? Nzambe asala nini? Tolandaka kaka na ba media, tolandaka kaka na ba Facebook, tolandaka na ba WhatsApp, tolandaka na ba Messenger. Partout tozolandaka kaka basali ya Nzambe kaka oya biso ya Congo. Tosali nini bandeko? Toloba te. Et comme siko likambo ya masque. Déjà na landa mama moko alobela ngo. Abino kola siko bakozongisa église. Masque siko nde bato bando sambela pona masque na gel. Lelo komi ba pasteur baso sambela pona masque, ba pasteur baso sambela pona gel, po bateke la batu. Ata bino moko, to sala nini? Ata to lingi koloba te okoloba kaka bandeko. Mboka nini oyo, peuple nini oyo, eloba nango boke etu bandeko na ngai. To za banani finalement. Soki batu balobi o balobaka, soki batu bafingi o bafingaka. Lelo na yebi ke bele bakolobelanga mabe. Boloba na bino, nazo loba oyo Bible zo loba na biso. Totika moyibi. Tika moyibi, tika escroquerie. Nzamba zane sengo nango te. Nazana ataya kotanga nyonso te. Mais yo mwana na nzambe kende kotanga na Amos 5. Tanga Amos 5 mobimba. Okomone sika nini nzamba azolobela les jours de l'Éternel. Et sika nini nzambe azolobela. Pona basali ya nzambe. Ndenge bazolela mbongo ya ba faible. Ndenge bazokosa bato baza faible. O bazali non affermi, mal affermi. Ndenge bazokende kozwa biloko na bango. Na mayele moko boy. Biloko ango yangoyo. Biloko ango yangoyo. Beni inye wana komi kolobati. Beni inye wana komi koloba. Que évangile wano bazali ko telemisa batu ke wako pesa 1000, wako pesa 500, ndi akopambola mande akozwa. Ezala ki lokuta. Mais bozo yo kaka te, bozo yo kaka te siko aya do biboy. Akozongi sela batu mbongo na bango. Bokene ko tanga Amos 5, posa na ngezali tanga Amos 5. Na yo mosali ya Nzambe, soko yeba kateke mabe. Na yo mondimi okendeke église oyo wana soko yeba kateke mabe ezali kuna kende kotanga na Amos 5. Tokeba. Nzamba alobi azo sepela na ye na bassemblée na bisote. Azo sepela na ba pèlerinage pamba tozo salate. Azo sepela pe na ba offrande tozo pesa te. Quel que soit minene nango. Po offrande ngo ezo uta na motema te. Yo zo pesa ngo po ba mona yo ke yondo pesa. Yo pesa ngo po pasteur amona ke yonde muto pesa. Metanga na Amos 5. Alobi nini? Abiko lukanga ina Bethel te ko lukanga na Gilgal te. Betel ezali bisiko bato bazo kondo luka Nzambe na ba Gilgal wana. Mais lukanga Nzambe, lukanga ina motema na yo. Luka Nzambe bien-aimé. Nzambe alobito kima ba assemblée na bisote. Ko kima assemblée te. Metala assemblée ni nozokende. Bien-aimé, Nzambe alobi na kati ya Bible. Alobi ako épargner ba ville voisine te. Ako épargner ba ville voisine te. Sodome zikaki. Mais Gomorre petikala kite zikaki. Na yo mutozo kende pona sentiment. Na yo mutozo pesa pona sentiment. Ozo pesa ofele pe ozo tumula zo luka kanda ya Nzambe. Nzambe azo sepela na makambo yote. Nini boye, nini? Lelo na bato basambela kate, na bato bayebi makambo ya Nzambe te, lelo oyo na ba païen, bakomi ko corriger. Bakomi ko corriger basali ya Nzambe. Bakomi ko corriger basali ya Nzambe. Pourquoi? Bien-aimé, pourquoi ata lokoso ezalaka? Boluka misala bosala. Mutu nyonso babenge ka en temps plein, même so babenge à temps plein. Mais soki Nzamba ko toucher bato na bako pesa yo bako boya ko pesa te. Bible lobi to pesa ba offrande. Bible so ba to pesa ba dîme. C'est vrai. Mais to kende na dîme ya liboso. Dîme ya liboso ezali oyo Abraham akende ko pesa Melchisedek ya senga ki ete Abraham nde mtu akendeki ko pesa ye. Totika nanu mtu apesa na motema na ye moko ayebi ke ifo na pesa. Nzambe apekisi yango te, Nzambe asengi yango pour libérer peuple bana Israël oyo bazalaki na Egypte. Alobaki nani Pharaon a libéré bana na ye po bakende ko kumisa pe bakende ko offrir ye. Tozo mona ngo na mikanda ya Nzambe eke ba levite pe mama moko batika ki misala nyonso. Po bazalaki ko futa mateba bandaki ko zwa eloko te. Wana ezala kati ya Biblia na eko tangelo nyonso te lelo.
bandeko okendeke église tanga kape bible te vérifier kape te nini kaka boye bible elobi mon peuple périt par manque de connaissance mais congolais azokufa pour un manque de connaissance te congolais azali na deuxième paragraphe alobi comme tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce okozala dépouillé na sacerdoce ensemble biloko nyonso tomoni mikolo na confinement il faut fungola yo misu il faut talisa yo ke nini ezoleka na mokili boningi nzambe alobela ndenge nini si o eza langage ya nzambe nzambe utiliser langage moko na confinement a utiliser langage wana otala mabe na malamu oyebe siko kende kende siko kokende ne siko koji kokende te bandeko na ngai Yesu abotamaki na esika mokete Yesu abotamaki na ene esika mokete akende kobotama na temple ya munene te abesika mibale misato sangani yazali wana eza na ba pasteur mususu bazokelela na kati ya mboka Kongo wana poazo ata mutu aya kosambela batu bakoya te mi enseignement ya malamu efandi wana boko kende kake sika nini eyebani nzoka nde eyebani wana pe mutu ezosala bino pe makambo ma miracle biso tolobaka te me ngai na ministère nzamba apesa ngai na baba baloba bakiste ba fibrome limwa na mabumwa batu ba problème misopo ezonga batu bazo ba cancer esila eze belé ya makambo basala ba entreprise bafungola biloko bazala ba commerce bazanga bozui bazanga misala est-ce que batu wana bapesa ki combien est-ce que batu wana batelemisa ki bango bapesa bambongo ke telema pesa otapo nzamba pambola yo boni ko sambwisa nzambe boyi boni ko sambwisa pe ba pasteur mususu boyi na makambo na bino wana bosana ngo bino pe batu bozolanda bango les villes voisines bino pe bokozala épargné te po nzamba talisi bino me bino boligi kaka otala kaka na kende te ndenge nini na ningaka pasteur wana mingi non eza malamu te botika biloko wana video ona sali lelo ezali kaka pona bongo nzamba pambola biso